till I overflow. Oh, fill my shade till I overflow. Fill me, Lord, fill me. Shalom, bonsoir, bien-aimés, vous tous qui êtes déjà connectés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre rendez-vous de jeûne et prière et moi je suis dans la joie. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous permet encore de nous réunir encore ce soir. Bien-aimés, on avait commencé le mercredi, le mardi même le soir avec certaines autres personnes pour prier le Seigneur afin que la justification qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth puisse se manifester dans nos vies, puisse se manifester dans nos familles. Mon frère, ma soeur, toi qui es là connecté, c'est ici le moment où on doit réveiller les autres. Je te prie de partager, invite les autres, dites-leur que c'est l'heure de la prière. Bien-aimé, nazoloba ete exactango na biso a losambo. Ya solo to bandaki programme na biso ya jeune au troisième jour. Et pas y tozo que ne clôturer avec force. Natina été justification à makila. Victoire efandi na makila. Puissance efandi na makila Christ Jésus de Nazareth. Yewa mi pesa ki lokola mbekala motuya. Ekota na bavi na biso, ekota na bandaku na biso. Ndeko yo mtoza connecté, Nzambe apambola oyo ipai ozali, sunga biso tola musaba ndeko mosusu, toyebisa bango ete tango ya losambo ekoki, tango yango oyo bipai wapi tozokende lisusu kopelisa moto na bandaku na biso, natina ete grâce na ye, justification na ye, sanctification na ye, victoire evandi na makila, et se manifester susu na bavi na biso, et se manifester susu na bandaku na biso. Nkolo apambola bino ba ebozwaki bokasi, botika ki ba occupation na bino mususu, boyaki ete to sangana, natina ete to prier ensemble. Bien-aimé, si on a partagé quelque chose na bino, dans la période oyo vie comme une tribulation makasi, kondima batu comme ko kwesa ma facilement. Na moni ba mususu bazo kweya maladi kaka parce que bazo banga. Pona ni babi coronavirus so boma. Coronavirus so boma. Motoko banga tellement leki température bandi ko mataye, moteme bandi ko beta, akeko se retrouver au azuyango. Bamsusu bazo kufa kaka pona kobanga. Lona banaye ko landa moko ya ba docteur na si so aza docteur te aza staff ya NHS azoloba eloko peso sunga bango teza nini media l'information ezaka ba news amabe ezaka ba news amabe mais c'est vrai mingi bazo kwesama mingi bazo bela mingi bazo se retrouver na problème kaka parce que bazo banga ngo tellement makasi. Pe bazo banga ngo makasi po anini pote bazana mobatelité bazana moto akobatela bango te bazana sacrifice ko ganga pona ko protéger bango te bazana protection moko te likona ba vie na bango tellement ko bangeleki ayebita kima wapi ayebita belela nani akomo banga ti akoi malade ti akufi mais nangana yo tozwa grâce to benga makati na Christ Jésus de Nazareth nyoma mafutu na masumu na biso efutama pelikolo na biso elembwa makila ezali. Bien-aimé, faut to telemaka na esengo, to telemaka na fierté, to talisa ete ya solo biso, toza baeba ponama. Pe la Bible dit, il nous a élus avant même la fondation du monde. Nous avons été élus avant même la fondation du monde. C'est ça la parole de Dieu. Imaginez, yamboyo botama, yamboku tumokile salama, yonza besa yebakayo. Mais pas seulement yebakayo aponakayo. Aponakayo pour que yo ozala ya ye. Nimelanga nyolanga oza mutapa mpambate. Pe la linge sika yoza oloba ete ngana mutapa mpambate. Pe sikoza na ngolo ba ete ngai na ponama. Loba ete ngai na ponama parce que ya solo yo ponama. Oponama pote ozala ya nzambe. Oponama pote ozala molongi. Oponama pote yo ozala toujours la tête, jamais la queue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur le sang de Christ Jésus qui nous sanctifie. Bien-aimés,
biso tokabwanaki na nkolo tozalaki bato bazalaki libanda tozalaki ata na part na kati na promesse na nkolo te mais nzambe na bolingo na ye alukaki moyen te ya kozongisa biso na bomoko na ye mpo na nini nkolo alingaki kozongisa biso na bomoko na ye parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance mpe nalingi yo esika oza oyebaka yango peu importe bitumba molili peu importe bataki ya bandoki oyebaka ete toi tu as été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et pourquoi Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance? Parce que nzambe alingaki yo vivre lokola molongi parce que ye aza molongi yo vivre lokola mokonzi po ete ye aza mokonzi. Bien aimé, bipa yo zali tshaka ngona motema na yo ke oa différent oa lokola batu nyonso te. Esiko mana ninga ko insister koloba na mutu nyonso ayeba ngo te betaka tolo zaka fier lobake ngai na ponama ponama pote nazala molongi bakisaka bongo ngai na ponama pote nazala molongi pe kolonga oyo kolonga libota na yo pe longi. T'as l'avantage parce que la parole dit crois seulement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tango yo longi libota na yo pe longi. Tango lumière ekoti na ndaku na yo ekoti na vie na yo ekoti pe na ndaku na yo. Tango justification ekoti na vie na yo ekoti pe na ndaku na yo. Tango sanctification ekoti na vie na yo a obligé kokota na ndaku na yo ata balobaki yo bango miteme kemba bakondima. Bien aimé, c'est ça l'avantage du sang de Christ Jésus. Parce que le sang de Christ Jésus nous purifie du mal. Ils ont séparé biso na mabe. Ils ont séparé biso na ténèbres. Tozalaki na ténèbres, makila na Yesu e lungoli yo na ténèbres et kotisi yo na lumière. Parce que maintenant là, on appartient à la lumière. Et la lumière c'est Dieu lui-même. Et la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Que l'autre dans 1 Jean chapitre 5. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien aimé, yo botama katikati na nkolo. Pe obengama ete ozala molongi likola o nyonso ya mokili. Le monde c'est les ténèbres, le monde c'est l'envoûtement, le monde c'est la sorcellerie, le monde c'est la malédiction, le monde ce sont des condamnations, le monde c'est tout ce qui est diabolique. Mais Jésus-Christ dit, la Bible le confirme, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bien aimé, ata soki batelemaki batiaki ba sacrifice a ndenge nini balobaki maloba ndenge nini na kindoki likola vi na yo. Mais du moment où yon dimeli nzambe opesi motema na yo epa na ye makila wana eye e annulé et lungoli et sukoli o nyonso ezalaki ya malédiction. Parce que la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oh, biso tozana ngo pour ça, ils ont été tondi maete. Jésus-Christ n'est mon konzi. Jésus-Christ n'est mon bikisi. Peu importe bisika nyoso na kokende. Na ozanga mo côté, a ozana ngai. David a lobby, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Bien-aimé, peu importe ma tribulation, peu importe coronavirus, et qu'on bête en ma porte moussousou, mais là, oh, yo, la Bible dit, 1000 tomberont à ma droite, 1000 tomberont à ma gauche, mais toi, tu resteras là dans la force. Pourquoi tu resteras dans la force? Parce que le sang de Christ Jésus sera au-dessus de toi. Parce que l'esprit de Christ Jésus sera en toi. Parce que toi, tu seras chargé de force, chargé de protection, chargé de puissance. Bien aimé, mais yo koyate. Pourquoi? Parce que tu as donné ton cœur à Dieu. Parce que tu marches dans la foi. Parce que tu es né de nouveau. Parce que tu as été justifié par le sang. Le sang qui nous justifie, bien aimé, nous apporte aussi la sanctification. Dans le sang, nous avons aussi la sanctification. Et la sanctification marche avec la foi. La sanctification marche avec la vérité. La sanctification marche avec la bénédiction de Dieu, la victoire de Dieu dans nos vies, dans nos maisons. Donc, nous avons la mikanda. Hébreu, tu as un verset, moi, après, tu as sauté, tu as un Colossiens, pour tu as un bilembo moussou. Tu as un Hébreu.
Hébreux chapitre 13, verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. Natangi au nom de Jésus. Hébreux chapitre 13, verset 12. Natangi au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a souffert hors de la porte pour nous sanctifier. Bien-aimé, le Seigneur a fait ça pour nous sanctifier. Donc il y a 2 Colossiens au nom de Jésus. 1 Colossiens, bien-aimé, mes excuses, 1 Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé pour notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, la Liga Escat Ozali, ton l'événement quand Ningongo la biso. Ton le banzambe merci pour ton dinga qui biso mingi. Quand l'autre qui m'a bunga la bisoté. Mais au bate la rabiso tango nyoso, au pona rabiso, au chanja biso, au pesa biso esengo, au pesa biso esika penepe na yo. Bien la liga de siko zali, to adorer non ka nzambe wana. To le banaye merci pour la œuvre de la croix. To le banaye merci pour la bolingo na ye. To bonne biso nyoso nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yawe nga nazo kumisa nkombo na yo. Kono moko ta kokani na yo mo santu na lola. Père créateur de cieux et de la terre. Yo ndo nzambe na bolingo. O linga kibiso, yambwe to zalisa nyoso mokozi. O predestina kibiso katikati na bolingo na yo po ete tozala lokola yo mokonzi oya kolongola ki masumu omemaki mikumba na biso Christ Jésus na nekulusu olobaki Père tout est accompli po ete ngai na bikisama po ete bandeko na nga bonso to bikisama na esengo wana mokolo malelo tozozonga lisusu kokumisa yo le roi de roi tozokumisa yo nzambe na bomoi tozokumisa yo opesi na bomoi tozokumisa yo vandi na nkembo lati kembo lokola elamba yawe moko ta kokali na yo bavi na biso mokonzi eza basujet kokumisa yo bien-aimé na lingo kumisa nkolo wana matana prière loba na ye merci pesa kaka lokumu pote enda batela pote enda kangola pote enda zolongisa vie na otango nyoso to matakaka na prière to kumisa ye to pesa na ye merci mata au nom de Jésus kumisa nzambe wana pote asana biso kumisa nzambe wana pote asa bolingo pote asa bolingo pote asa bolingo Père éternel, moi je te dis merci pour ton amour, merci pour le sang, merci pour l'œuvre de la croix. Père, merci Seigneur pour ta justification. Merci pour ta sanctification. Merci pour la parole qui nous montre le chemin. Merci pour Christ Jésus de Nazareth qui a tout accompli afin que nous soyons justifiés. Éternel, nous te disons merci. Nous revenons ici pour reconnaître cet amour, reconnaître cette grâce, reconnaître Seigneur que tu étais là pour nous. Même lorsque, Seigneur, on ne te connaissait même pas, tu étais là dans ton amour pour nous faire du bien. Tu nous as ouvert le chemin de la liberté, le chemin de la guérison, le chemin de la vie éternelle. Yahweh, tu nous as donné la paix. Yahweh, tu nous as sauvés. Yahweh, tu nous as changés. Yahweh, tu nous as restaurés en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, afin que nous puissions te ressembler. Père, vivre comme de glorieux. Yahweh, moté-moi en ton isami les sengo. Moté-moi en ton kumisa. Et c'est tatola. Et c'est matissa ma sang joli. Et pas na yo pote mon côté alinga biso lokola yo. Bien aimé kumisa nkolo wana. Pote azo bate a libota na yo. Pote azo bate la vie na yo. Na nika to loba merci. Loba kaka merci. Loba na ye merci. Loba na ye susu merci. Pote abana ki na biso programme wa jeune. Depuis to bana ki mardi. Tala ki no mokolo malelo. Nzambe wana sakaka na biso. Bien aimé na nika to loba susu merci. Kumisa kombo na ye. Netola ye pote aza malamu. Netola ye pote aza na biso lesika oyo. Tozo bonde au nom de Jésus Christ.
Nazareth. Père, merci lisusu mokonzi. Po te tala ya obanda ki biso programme wa jeune. Tala ozo batela milimo, ozo batela banzoto. Kono malade zo simbate parce que tu as biso marque makila. Kono mukindo ke zo kima, po to tu as biso marque makila. Yawe satana zo kima, po to tu as biso marque makila. Mokonzo zo batela, ozo tala oboko na nguya likona biso tango nyonso mo santu na lola. Yawe nanya nga longi sa biso lokola yo. Nanya nga loba po na biso lokola yo. Yo na avocat mon ene Christ Jésus. Yango tozo pesa na yo merci. Yango tozo netola, tozo kumisa, tozo loba netola mana yo. O kumisa mana yo. O umela na yo na kiti na yo bokonzi pote obongi na yango. Tu es le Dieu incréé, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui donne la vie éternelle, c'est lui qui appelle à toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a donné la victoire. C'est toi Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi Jésus-Christ de Nazareth. Je t'élève Seigneur dans ma vie, je t'élève dans ma maison, je t'élève Seigneur dans ce journée, je t'élève Seigneur dans ce rencontre Seigneur ce soir. Que la gloire puisse te revenir, toi le Seigneur des Seigneurs, car toi tu es notre bonheur, tu es notre force, tu es notre refuge, tu es tout pour nous Père. Merci. Le coup me serait pas na yo. Mokozi ici quand tu ici toka bana nyoba na yo. Yaka lobela biso. Mon moment santu yaka pesa biso sous discernement. Toni sa biso sous na nguya. Qui mène encore le monde sama solo. Bien aimé, le bankolo ngayo. Lobela ngai. Na yo ka sous loba na yo. Efana na ngata unyoso na sale nango. To bondeli, to mitike pa na ye, to sedi peli suivi à Saint-Esprit au nom de Jésus to so bondela. Père, nous voulons marcher avec toi. Ya to saka na 60 minutes. Ton ngi molimo na ya ya zo esika na mitema. Parle-nous. Esprit de Dieu, donne-nous la force, donne-nous le discernement, donne-nous l'intelligence que nous manquons, afin que nous puissions bien prier le Père, afin que nous puissions bien adorer le Père, afin que nous puissions bien nous approcher vers celui qui nous donne la vie éternelle. Esprit de Dieu, viens touche-nous, viens touche nos maisons, viens éclaire-nous, guide-nous, afin que ce temps soit un temps de gloire, un temps de puissance. Père éternel, merci encore pour cette faveur. Viens, parle-nous. Yahweh, inspire-nous, révèle-nous les choses cachées. Père, rapproche-nous de toi. Que la gloire te revienne, parce que tu es un Dieu bon. Par ton nom Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen, amen, bien-aimé. Kolo apambola yo. Zambe apesa yo kimia pa ozali. Pe moni monankolo akoba nako nimoni salaba vi na biso na bandako na biso. Bien-aimé, la justification au moyen du sang de Christ Jésus. Mais si quand on dans Hébreu chapitre 13, verset 12, la Bible dit, il a donné son propre sang. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a donné son propre sang afin que nous soyons sanctifiés. Pourquoi le Seigneur voulait notre sanctification, bien-aimé? Le sang déjà nous a donné la justification. Mais pourquoi le Seigneur voulait que nous puissions aussi avoir la sanctification? Bien-aimé, la Bible dit, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. Le Seigneur voulait nous justifier, nous libérer du ténèbre, afin que nous puissions vivre dans la lumière, nous libérer de toute forme de condamnation, afin que nous puissions vivre comme des gens libres et heureux. Mais aussi, parce qu'on a été créés à son image, Dieu voulait que nous puissions aussi nous revêtir de cette puissance-là. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, Nkola linga kete yo nanga. Pas seulement que tobima na molili, tobima na masumu, mais tozonga nesika na biso ya bakonzi. Mais okozonga nesika na ya mokonzi soki ozangi puissance te. La sanctification nous redonne la puissance. Parce que lorsqu'on va marcher selon l'esprit, makamamolimo nesiko yokoma ko se manifester. Makamamolimo siko eza nini o se manifestera na via moto. Peut-être ça réellement que o aza différent. Eza ba arme de l'esprit.
ils ont le fruit de l'esprit. Bien aimé, ils ont le don de l'esprit. Ce sont les ministères. Biloko wana et à kofanda katikati na biso. C'est pourquoi le Seigneur, il a donné, la Bible dit, il a donné son propre sang. C'est bien parce que la Bible est soulignée, qui makila na yemoko Yesu. Ne eye ko memela biso sanctification. Pour être tango yoko tambola, bien aimé, que tu sois rempli, on a rempli na ba arme de l'esprit. Ba arme de l'esprit, on est kofanda katikati na yo. On a rempli na ba fruit de l'esprit. Ba fruit de l'esprit oyo bana komi moni sa katikati na yo. Ba komona douceur, ba doze la kanda ba moni douceur, ba moni tempérance. Ba komona bolingo. Est-ce que ba doze la moi hypocrisie ou bien néglect ba moni bolingo. Ba komona kimia. Ba komona o nyonso o molimo na nkole memaka katikati na biso. Esengo, boyokani, koyoka nyonso wana. Tout le fruit de l'esprit va se manifester en toi. Parce que pourquoi yozali susu ya mokilité, ozali susu ya ténèbres te, ozali susu na se ya domination ya kindoki te, ozali susu na se ya domination ya malédiction te, ya ba pouvoir, ya ba loi te, mais okomi sous la grâce. Et dans la sanctification, quand on zong à la Mukanda et Colossiens, dans chapitre 2, verset 13, et ta sanctification, et tambo la kanzela mokona vérité, pena kondima. Bien aimé, l'obi na mane kolobaete, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Moi, dans Nzambe, oya bengami mwana nzambe aza o azotambwa na kondima. Kondima koyeba ete Dieu le Père, le Créateur existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui se confient en lui. Pour ete oya azondimela nzambe te moye pa mona bikamwa na ye bolingo na ye ezate. Maintenant tozo poussa tozondima ete nzambe azali. On dit Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est le seul chemin qui nous amène vers le Père. Il est la vie, le chemin, la vie et la vérité. Pour être tout le monde à papa, et c'est le carton qui est pas naïf. Pour être pour la ligne, pour être pour ma qu'il est simbabiso. Son propre sang. Pour anéantir ya kindoki et anéantir ya ténèbres et là c'est une sanctification. Tous ont pas fruit de l'esprit, tous ont pas arme de l'esprit, tous ont pas don de l'esprit. Tant que tu koloba, bah tu vas sentir que maman na yeba ki ando lo babote, mais ma lobo ezo mi pa na ye sagesse on zo e bangote, intelligence on zo e bangote, ndebi lembo yangwana parce que tant moto zo tambola na sanctification, azo tambola na molimo na nkolo, différence mona na kolingo lingate, différence mona na atana maloba, ataku tuna maloba te na ba acte kaka. Différence ko mona. Mais différence wana pe fo kota, fo tangwana kondima. Le loko bange koti. Coronavirus et zobang sa motonyos. Eza bisana na monguna, eza kindoki. Mais est-ce que ndeko nangai kindoki bandi lelo? Satan a bandi coopérer lelo. Lelo ta tozo banga siko ponani. Est-ce que nzamba lobela ki bisote ke makambo e ko salama? Alobaki. Siko tozo banga ponani. C'est pourquoi la sanctification marche de pair avec la foi. Celui qui est sanctifié, celui qui marche dans la foi, que peu importe, même quand je serai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'était ça la parole, le parole de David. David a yebaki, attends-moi qui la sanctification. A yebaki était, peu importe, nazalanga moko te, liweko simbanga ite. Même lorsque je marche dans la vallée de la mort, liweko simbanga ite. Pour la nini, nazane lembo yankolo katikati nanga. Et lembo yankolo wana sikoyo, et longa kufa. Donc kufa e koma kobanga yo. Sikoyo faut tambola kana confiance wana, na kondima wana. Peu importe ma difficulté, peu importe ma challenge, peu importe circonstance, peu importe ma lobo ma kukoloba, mais na vie na yo ne connaît pas différent parce que toi tu as été justifié, parce que toi tu as été sanctifié et toi tu marches dans la foi et la foi triomphe du monde. La foi bien-aimée triomphe du monde. La foi
nous apporte la paix. Voilà, encore une chose. Bien aimé, la foi nous apporte la paix. Pourquoi je dis la foi nous apporte la paix? Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va répondre à nos problèmes. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, c'est ça la foi. Et la Bible définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de celles qu'on espère. C'est-à-dire que dans la poste na monate, mais na yemi que on a belle Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, bienvenue. Adata ngolala. Bango baye bandoki na banenge na bango. Pana biso. Tobe nzambe wana chipenga baloji. Bien aimé, atelemaka kaka bisika bato baloka ka obaki na kotelema. Donc atata ngoyo zola lokangi na omiso. Bandoki badimi basali sali ya bango. Ya kaka sika wana. So balobaki yo ko bonga te ya lobi akobonga. So balobaki yo ko pambola mate ya lobi mbolungwa akopambola ma. So balobaki yo ya ko kufa ya bibi na pesina kufa pona ye akobika akokufa te. Bien aimé, imagina ngo sikoyo na vie na yo. Nandaku na yo tango nyoso bisika nyoso na makila na Yesu. C'est ça l'avantage, bien aimé. C'est ça l'assurance. Et nous devons avoir cette foi. Peu importe le problème, il sera là pour nous. Il sera là avec nous. Et la dernière des choses, c'est marcher dans la vérité. Bien aimé, la vérité, c'est Christ et Jésus lui-même dans nos cœurs. Et ça, c'est Yesu. Et la Bible dit, si vous demeurez, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, elle doit peut libérer le souci. Et ça, c'est ce qu'on bat, c'est la bénédiction. Et la Bible dit encore, là où il y a l'esprit du Christ Jésus de Nazareth, là il y a la liberté. Et la liberté, c'est Jésus. Jésus, c'est la vérité. Jésus, c'est la sanctification. Jésus, c'est la bénédiction. Jésus, c'est la victoire. La Bible dit encore, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, toi ma soeur, toi mon frère, tu as vaincu Satan le diable à cause du sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, peut-être nous allons comprendre le baptême. Pourquoi nous allons insister le sang de Jésus qui nous justifie. N'attend où la tribulation, n'attend où bâtillon sur bazo banga, n'attend où bâtillon sur bazo lela. C'est parce que bien-aimé, oh yasim bibiso, aleki makasi, ayeba ki na eke korone koya, mais bangi ça qui était, pas seulement bangi ça qui était, après qui biso déjà achake lembo oyo coronavirus ko mate achake lembo oyo ata o cancer ko mate achake lembo oyo liwaku te bangi yango makila na yebi ko na biso yango wana ce sang là nous justifie et ce sang là nous apporte la liberté, la sanctification, nous apporte la victoire au-dessus du ténèbre. Bien aimé, na ni kolo penza pambola ndeko moko lelo yom to partager pour la inviter en sous la tête to kawali lo bonzamba pambola opoto obikisi milimo ebele lelo la binzamba pambola opoto sungi ebele bakangola malelo na lilobolo yona lo pesi motema ne pa na nkolo te pesa motema no pa nkolo lo bakolo na tamusa ki vina nga mabe mais la comprendre est justification, liberté à solo na victoire à solo les arakati na Jésus Christ Jésus de Nazareth vina nga ngolo limbisa masumba ngai ndimanga epana yo penzambe wana kosala o grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soki poza na posa lo sambo contacter biso ta na Facebook na biso toko prier na yo longo te nzambe akango la vie na yo, nzambe a apporté justification na vie na yo pe na libota na yo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, mon message aujourd'hui c'est que le sang qui nous justifie nous apporte l'assurance. Et on a le baki naba ndekonanga Jésus-Christ vivant na lobimba matana. O moni tango yozo tambolaka. Betaka tolo. Le ba était ngana za ambassadeur, ngana za ambassadrice ya Christ Jésus parce qu'il t'a choisi pour créer en toi une nouvelle personne. Bien mo webita mo nzambe a justifier biso lungo biso na masumu. Tokomi bato na sika.
tozalaki bato na kala, bato na masumu, bato na pasi, bato na nzala, bato na kolela, bato na kindoki. Maintenant tokomi katikati na Yesu, yoka, tokomi bato na esengo, bato na bikamwa, bato na ba victoire, bato na ba kolonga lunga nyoso, bato na mbongo kweya nyoso, ozange lokote, oleka kotoyo ba pesi, oleka kotoyo bazobanga yo, kindoki ezo kima, malédiction ezo kima yo, ezo banga yo ya ngomo ko po nini ozane lembo. Tu es devenu ambassadeur, ambassadrice du Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, Naligato Kenokum Sanzambewa. Tolobanaye, merci pour ta bana qui n'a vu ce programme, n'a vu à Gênes. Et il nous dit, marche dans la foi, marche dans la vérité, marche dans l'assurance. Je serai là avec toi. Peu importe les circonstances. Yo lala na ona kimia, aobate la yo. Yo bate la ka kondima. Koti sa, bosantu katikati na yo. Lata molimo mosantu. Marche selon l'esprit. Et boya oya nzoto. Boya oya kindoki. Boya oya hypocrisie. Boya o nyonso ya mokili. Pe tia kondima na yo epai na ye. Loba nzambe kamba vi na ngai. Koti sa bosantu boya katikati na ngai. Makila wane koganga epona yo. Atata yo kolala. Ekoloba pona yo. Atata yo koyeba to komona te. Makila wane ko agir pona yo. Pote ebundela yo. Pote elongisa yo. Pote batela. Pas seulement yo. Parce que la Bible dit, crois seulement tu seras sauvé, toi et ta famille, et qu'on batte na yo, na libota na yo. Yango na ligi, biso tous à position na biso à prière. Quand tu makila na Yesu, et pesi biso victoire. Makila na Yesu, et changer biso de komi bato asika. Makila na Yesu, et longoli maladie, et longoli kobanga, et longoli kozanga, et longoli ba souci, et longoli stérilité, et longoli célibat, et changer biso, et pesi biso identité asika. Bien aimé na lobi, makila na Yesu, et pesi biso identité asika. Tokomi balongi, tokomi ba glorieux, ba glorieuse, tokomi bato na esengo. Yango foto tato la yango lelo. Zo position na la prière maman. Zo position na la prière. Na lingi siko to zo position na biso la prière. Ngala ota bino te parce ngape fona dinda na lusam. Ngape na posa moto pela pa na ngai. Donc moto la moto ana ndenge nayo. Biso nzambe zaka bongo, biso na op minutes zaka bongo. To sangana ensemble mutu na mutu okipe muninga zate. Yozo dinda yo sa po moto epela, ngape zo dinda po moto epela. Zo position la prière. So linga hotel matelema. So linga kofuka mafukama. So linga kocha tolo na se, za déjà prêt. Parce que to so mata sikol. To so ke ko lo na nzambe wana. Kolo merci pour la liloba na yo. Merci kolo pour la présence na yo. Merci kolo pour la victoire makila. Nani kanga déjà obanana ko élever élever nzambe wana pour être bandaki na biso programme à Gênes pour être apesi biso liloba na ye pour être apesi biso justification pour être apesi biso sanctification pour être azalaki lisusu na biso na mokolo malelo to bondeli pe to kumisi kolo na bomo au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, toi qui règnes au siècle de siècle, kolo na bomo ngana yo kozonga epai na yo pona ko kumisa yo yawe pona bolingo na yo yawe pona grâce na yo yawe pona loboko na nguya yawe pona makina na yo oy simba ki vinanga libota nanga mobimba atata ongana lalaki kasi yo zalaki wana pona kobatela yo zalaki wana pona kobundelanga yo zalaki wana pona kolobelanga yawe yango nazo kumisa yo bokonzi poto pona ngai yango etenga kutuna yeba yo bokonzi yo so pona kingai ya oso kangola kingai ya oso separa kinga na mabe bokonzi yango na poko malelo nazo zonga na bandeko na ngai tozo ya kokumisa bien aimé matin na prière lobana et merci parce qu'il est ici avec nous parce qu'azo yo kayo j'ai dit monte dans la prière. Bénis notre Dieu, bénis celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a protégés, celui qui est avec nous ici présent, celui qui nous a justifiés par le sang de Christ Jésus. Osana, 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 bien aimé, matin la prière. Netola nzambe wana, koloza malam. Osana na yo shalai. Osana na yo shalai. La Osana na yo shalai. Osana na yo shalai. Osana na yo sabahote. Osana na yo le Dieu éternel. Osana na yo Jéhovah Jireh. Osana na yo Père éternel. Kolo na bomo. Yawe na pesio motem. Kolo ba ete yaka kumisa kombo na vinanga. Yaka changer vinanga. Mokonzi. Esengo ezala motema nanga po ete yo polanga ekolo na ebete ndenge ni na exprimer yango. Esengo tout seul na motema nanga po ete opesanga makila na evite le ndenge ni na exprimer yango. Esengo ezala motema nanga po ete ndima ke ete na banda programme la prière depuis le commencement le beginning yawe eska to bandaki kilo mokoma lelo yawe na evite ndenge ni na exprimer yango. Yawe na lobe merci. Yamana masange li. Osana na yo mokeli na nyos.
ozana na yo mobateli, ozana na yo molongisi, ozana na yo nzambe na bomoi, ozana na yo Jéhovah Jireh, ozana na yo Christ Jésus de Nazareth, ozana na yo le bon berger, ozana na yo Père éternel, Dieu de gloire et de toute puissance. Yahweh, nul ne comparable à toi. Yahweh, merci. Kumisa susu kombo na mokolo mwa lelo. Na kombo na Christ Jésus de Nazareth. Dene mebi pa yo zali. Soba motema nkolo loba. Nkolo tango nyonso za ngai te. Pe bisika na bebi saki Yahweh limbisanga. Kasi ye konisa ngai susu bo santu. Beneme tozokende kosenga grâce na nkolo. Sopa motema. Yo pena no yamba kolo te. Tango yango profiter. Kende kanga sopa motema loba nkolo na tango saki bongo inanga mabe. Consciemment ou inconsciemment. Senga mawanae, senga bolibisi, tobonde le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, moi je reviens devant ta face, Père éternel, pour demander que Seigneur onimbisanga mokozi. Il pas yon sur la tambola qui m'avait, il pas yon sur la loba qui m'avait, il pas yon sur la kalisa qui m'avait, il pas yon sur la célessa qui a emporté na on yon sur zala qui a masou, on yon sur qui a mokili. Directement toi indirectement, consciemment toi inconsciemment. Yahweh, avec mes paroles, avec mes pensées, avec mes actes, éternel des armées, je te demande de me pardonner. Pardonne Seigneur mes offenses. Pardonne mes iniquités, pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Il y a peut-être une tango et ça va pas battre. Quand on a dit que vous sentez voyer lata, et vous sentez voyer simbanga, et vous sentez voyer kambanga bokonzi. Il y a mon alomete, limbisanga bokonzi. On a qui est éternel. Tango toko yambola. Yo zali juste fait fidèle pour la colline sanction. Bien aimé, so pas monter mais pas dans colo. La lingio so pas monter manayo. On a Yahweh, natambu sa qui vit dans gababe mingi. Natambusa kivina nga mabe mingi. Kasi lelo nazo zonga. Latina ete yo limisanga. Latina ete yo yambanga. Latina ete yo petolanga. Latina ete yo kangolanga. On changer au nom de Jésus bien-aimé combat. Mata dinda la prière parce qu'il est ici avec nous présent. Père éternel, nazo senga mbawa. Pour la libota langa. Pour la ndako angai. Pour la baignon sotoza la bangona poko malelo. Éternel des armées. Ete mbawa na yo. Grâce na yo. Elles ont surpassé tout entendement. Père éternel. Et à meme la biso mo limsa masumu. Latina ete to petolama. Pour des tango pour la biso mo éternel, Yahweh zala pambate, kasi to yeba koyoka, kosimbama, na waya bosantu, to tambula na yo, to kumisa nkombo na yo, na to lobete ikolo, yaka limbisa biso, yaka mokozi yamba biso pelepe na yo, yaka kamba biso mosantu, yaka sala biso olingi, yaka mokozi, transformer ma vie na biso mosantu, bilembo bwa yokolo, ekota kasi, yama sumwe lungwa, tozobo yango na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth, ozana. Yermena lingesi kozali belela makila na Yesu pona kokende ko séparer vio ya yo na onyo se zalaki ya kindoki ya ténèbres ya malédiction to ya coutume oyo batiaki na vie na yo directement to indirectement consciemment to inconsciemment bipai wapi observaki kindoki sans que oyeba observaki ba coutume sans que oyeba observaki idolâtrie sans que oyeba tozo kende kobelela makila pona ko renoncer na mabe wana nyonso pe ko kweisango au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien aimé bondela Père éternel toko quitter pas na yo mokonzi pona ko loba ete makila na yo mo santu na lola e ya ko kabola biso na nyonso ezalaki ya ténèbres na nyonso ezalaki ya coutume na nyonso ezalaki ya kindoki na poko malelo tolingi to appartenir na yo na poko malelo tolingi to simama na puissance yaka laver biso mokonzi pote biso toboya masumu toboya kindoki toboya réclamation toboya coutume toboyi nyonso ya ténèbres na nkombo na Christ Jésus tozopesa mitema milimo banzoto na biso epai na yo na tina ete olave okango na biso na makila na yo masantu pote tozala peto liboso na yo totambola na yo na bosantu bwa yo nzambe na bomoi na bondeli mpona bandeko na nga bien-aimé mata bien-aimé belela sopa motema belela makila renoncer na mabe renoncer na wa ténèbres bien-aimé mata kotika te dinda lisusu loba nkolo makila na yo esepare ngai na oyo nyonso ya ténèbres esepare ngai na oyo nyonso ya coutume esepare ngai na oyo nyonso ya malédiction esepare ngai na oyo nyonso ya kindoki au nom de Jésus bien-aimé mata na prière belela car il est ici avec nous belela car il est ici avec nous belela car il est ici avec nous belela makila loba kolo oyo ekotaki na vie na ngai directement to indirectement oyo ekotaki na vie na ngai consciemment to inconsciemment bilembo kindoki batiaki na vie na ngai
makindoki bachaki na ndako na nga bile makindoki bachaki na nzoto ya ngai kole bebi sama na makila bebi sama na makila bebi sama na makila poko malelo na za nettoyer poko malelo na za transformer bele bele la makila au nom de Jésus Christ de Nazareth azaya de sika na biso père qui sa makila epeto na biso ekangola libota la ga ekangola ndako la nga na onyo sezaki kindoki onyo sezaki ténèbres onyo sezaki malédiction na kombo de Christ Jésus j'appelle à ta puissance Jéhovah Shaddai j'appelle à ta puissance Sabaoth Kristo Yesu Hosanna watijina yaka mokozi simba biso na puissance lave biso na makila lave biso na makila lave biso na makila tous la changer tous la transformer yawe tous la purifier na kombo de Christ Jésus de Nazareth Hosanna yawe yaka lati biso na moto na makila na kombo de Christ Jésus Hosanna yoka ngai tozokende kobelela moto molimo na santo moto molimo na nzambe ekota na bavi na biso et ma changement et ma justification et ma sanctification na lobi belela molimo belela moto et ma changement et ma justification et ma sanctification na vie na yo na ndako na yo sopa moto au nom de Jésus to bondeli Père éternel tu as commis que pas na yo koloba ete mokonzi Yahweh ton invito za la recharger la puissance Hosanna quand ton invito za la recharger la puissance Hosanna Yahweh ton invito za la recharger la puissance éternel ton lati samana oya mo santo mokonzi ton lati samana oya mo santo ton lati samana oya uta akake pai na yo mokeli na nyonso Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël j'appelle à ta puissance yaka kota na motema na ngai yawe sanctifier nyonso ya ngai mokonzi changer nyonso ya ngai mokonzi lati sanga kono na puissance na yo lati sanga na lumière na yo lati sanga na sanctification na mokonzi tango ya kotambola baeba kotala balo baete eza susu kani moto yeba kite eza susu sebi moto yeba kite Père éternel bilemwa bo santu boyo et se manifester katika tanga mokonzi bilemwa bo santu boyo et se manifester na ndako na nga na koti si pole na koti si moto na koti si pole na koti moto na vie na na ndako na nga na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth bele la moto bele la molimo bele ma moto na nkolo molimo na nkolo moto na nkolo molimo na nkolo et kota na vie na yo na poko malelo changement fait mon na vie na bien aimé matin na prière bele la moto bele la molimo kola kota na vie na yo ambe ma différence justification kota sanctification kota loba kolo pesanga bilembo molimo loba kolo pesanga bilembo molimo loba kolo tango bakomona nga bamona changement tango bakomona nga bamona changement belela moto ekota na vie na yo ebe ma changement ekota na ndako na yo ebe ma changement ebe ma sanctification au nom de Jésus matin bele même matin au nom de Jésus belela moto molimo encore les contacts katika tabiso au nom de Christ Jésus Père nous sommes ici pour toi Shaddai je sais que Père éternel Élie avait crié vers toi, Jéhovah Shaddai. Oh, yanola ki na moto mokonzi. Biso pe kono na poko malelo. Tozo bele la yo. Na kombo na Christ Jésus de Nazareth. Tika te moto ne beta na bandako na biso. Beta na bavi na biso. Kwei se kindoki. Kimi se ténèbres. Kimi se masumu. Kimi se mokili. Na kombo na Christ Jésus de Nazareth. Ma changement na bavi na biso. Ma changement na bandako na biso. Na ndako na ngana za ko imposer yango. Na vie na ngana za ko imposer yango. Na kombo na Christ Jésus de Nazareth. Yawe to beli le sigo pona yo. Yanga simba biso. Changer biso. Lati sabiso kono na moto. Lati sabiso na molimo. Na kombo na Christ Jésus de Nazareth. Alléluia. Zano. Bien aimé la ligne sikol. To komi na moment de déclaration. Bipa wapi. Lelo ensemble la ligne tozo ke ne ko déclarer. Maenyo so malamu nzamba pesa biso na nzela na makila. Il fait ko kisama na bavi na biso. Kola le ba pesa biso justification. Ale ba pesa biso victoire. Ale ba pesa biso sanctification. Bien aimé. Nyonso wana il faut se manifester. Le bas éternel des armées. Nazo déclarer identité sika na vie nanga.
Bien-aimé, oyo kite. Nalobi, loba nzambe. Nazo déclarer identité sika na vie na nga. Nazo déclarer identité sika na ndako na ngai. Baye baseka ki ngai. Ah, bakokamwa ngai. Baye bachola ki ngai. Ah, bangonde bakoya ko gumbama. Bien-aimé, belela, loba nzambe. Lati sanga na identité sika. Loba nkolo, nazo boya ya kindoki. Bien-aimé, na bito zoke de ko déclarer. Loba nkolo, lati sanga identité sika. Pesanga ikombo ya sika. Longola kindoki. Longola kolela. Longola maladi. Longola kozanga. Longola stérilité, longola célibat, loba bien-aimé, nalbi déclarer au nom de Jésus, makina na Yesu, et sala au nom de Jésus, tomati to bondeli. Père éternel, par la victoire qui nous a été donnée, nanzela makina na omokonzi. Ah oui. Tozoya ko déclarer, Père éternel, votre loba qui était mokonzi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mokozi na kondima, nazo déclaré te mokozi. Moi je serai la tête et jamais la queue. Père éternel, je ne mourrai pas, mais Seigneur, moi je vivrai et je rencontrerai tes œuvres éternelles dans ma vie, dans ma maison. Père éternel, dans le bête ngayo, na kozanga ka Yesu sur le côté. Père, je déclare une nouvelle identité na vie nanga, na ndako nanga na libota nanga. Ba baseka ki biso, bako kamwa nga, bako kamwa ndako nanga. Ba chola ki biso, bako yako fukama, bako tuna ngai. Osali nini nakoloba na bango ezalaki yo Eshadai, nakoloba na bango ezalaki yo Christ Jésus de Nazareth. Yahweh baye bacholaki bango bokonzi na bina poko balelo bokonzi balatisama na identité sika. Bien le même matin déclaré boya ya mabe, boya ya négativité, boya ono so freinage, boya yango na vie na yo. Freinage eza de sika te sika makila na Yesu ezali. Boya ono so négativité, ono so limitation. L'offre quoi ya au nom de Jésus. Déclarer victoire, déclarer une nouvelle identité, déclarer kombo sika, déclarer bakoma malamu na vie na yo, na ndaku na yo, kota na vie na yo, kota na ndaku na yo. Ah, bien aimé dinda na prière, na lobi dinda na prière, matisa moto, kende kolati sandaku na yo identité ya sika. Ah, bien aimé. Matin la prière, lati sanda kunayo identité ya sika. Na lobi lati sanda kunayo identité ya sika. Ba wana ko seka yo afoba kamwa yo. Foba zonga ba ko tuna yo sala kindini. Ene me ko ba la prière. Matin la prière. Belela, déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Différence foi monana. Na kombo na Christ Jésus, makile sala, changé au nom de Christ Jésus de Nazareth, au nom de Christ Jésus de Nazareth, au nom de Christ Jésus de Nazareth. Yawe yaka simba biso, yawe yaka changé, yawe identité sika, comme moi sika, makamwa sika, bile moi sika, encore na ma vie na biso na bandako na biso, papa bile moi sika na ma vie na biso na bandako na biso, na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth, na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth. Amen. Bien le Mexico na lingito bela moto. Tozobela moto pe makila. Moto pe makila pour être yako protéger biso. Amen. Ce qu'on doit déclarer protection divine. Nanzela na makila, nanzela na moto. Abatela ki Israël katikati na Egypte na makila. Tango bazo kati sa mère atiaki colonne de feu. Tolo ba ete nkolo makila pe colonne de feu na yo. E kita na ba vie na biso, e kita na bandako na biso. E bate na biso mosika o nyoso maladie empire, mosika corona, mosika o nyoso kindoki, mosika o nyoso malédiction. Belela, makila, moto, et même ma protection, la vie na yo, na ndako na yo, na kombo na Christ Jésus. Matin la prière, il est là avec nous. Yahweh nazo déclaré protection makila, na vie nanga, na ndako nanga, na kombo na Christ Jésus de Nazareth. Yahweh na tellement likolo, oh nous sommes maladie impure. Limoso nanga, limoso na ndako nanga, na kombo na Christ Jésus de Nazareth. Yahweh nous soit corona, oh nous soit kindoki, oh nous soit ténèbres, oh nous soit satana, oh nous soit envoûtement. Moko zalo kitela moto, bisika nous sommes kokota, pour la semer à mabe, na vie nanga, na ndako nanga. Ayawe moto beta, na bi moto makila na wesala, Jehova sala, moto makila na yo, elata vinanga, elata libota nanga, elata bano nyoso na poko malelo, ya moto makila na yo, e yako sécuriser biso.
protection makila ko tu vas déclarer protection makila tango nyoso atata to koyeba te atata to za kolala ko protection makila et sala na kombo na Christ Jésus bien aimé bela moto bela makila kota benza na ndaku na bien aimé dans le but kota na ndaku na yo sopa moto sopa makila partout na ndaku na yo protection makila kota protection makila kota différence makila pe à moto et mon nana au nom de Jésus bela moto au nom de Jésus Père éternel y'a qu'à changer y'a qu'à transformer quand dit sa moto quand dit sa makila transformation na yo yawe l'acte ma vie la biso protection na yo et tambola na biso bisika nyonso on se sopi moto makila na yo na ma vie na biso na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth moto makila na yo na bandako na biso na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth moto makila na yo yawe na ba faire na biso na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth moto makila na yo na ba santé na biso na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth Père ton sima na moto ton sima na makila na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth bien-aimé na liskoto que le prier parce que la Bible nous parle de la foi tika kondima na maboko na nzambe tozana moment de tribulation monguna ko lukandi biso na ba côté nyos tolo bankolo kembisa kondima na biso lati sabiso tango nyos na bo santo tozana bato ba ko tambola selon l'esprit et non selon la chair et non selon le monde mais to tambola na kondima to tambola na bo santo prier pour la kondima na yo senga pe molimo na nkolo na ndako na yo la vie na yo au nom de Jésus tozo bondela Père éternel yaka pesa na kondima ya solo atata o bambonga koya atata o mpepe koya yawe ngana lembate ngana kweya te kasi au contraire na bele na yo mokonzi puissance na yo kambangai molimo na yo yawe nzambe akambanga tango nyonso mo santo na lola Père atata ngo bako bato bakolela atata ngo bato bakokima atata ngo bato bakolemba ngai na lemba te ngai na kima te mokonzi kasi ngai na telema na tato la kombo na yo na kumisa kombo na yo mokonzi na lola yaka pesa nga kondimo esengeli ote tango nyonso mokonzi na umela kozala mosali malamu liboso na yo ezala ko misala na ngate makanisa ngate kasi wa yo nzambe na bongo ko isa kondima nga Père éternel na sala yo lengo ningaka pesa nga maela molimo pesa nga bokasa molimo simba biso nyonso la puissance na yo po ete ko so tozobika pona yo makila na ndai sifia kibiso bien-aimé senga molimo senga kondima senga molimo senga kondima senga molimo senga kondima kola bate la kondima na yo au nom de Jésus Christ de Nazareth Père sunga kondima moko na biso sunga biso kolo ya wenzame na mayele na molimo mo santo atata toyeba kate mokonzi kasi yawe tobungisa kondima te kasi to luka yawe volonté na yo na kombo na Christ Jésus de Nazareth bien-aimé na lingi biso banso tozwa tango ke ya kobondela pona bandeko nyonso baza touché na problème ya coronavirus mosala na biso eza ya kobondela pona bao baza faible et la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité la ligne était ensemble tozo que nous prier pona ba nyonso baza touché na problème ya coronavirus et en plus tokobondela pona ba staff ya NHS nyonso ba docteur ba infirmier ba nyonso bazo que travailler na front line bazo pesa ba vie na bango pona ko sunga basusu na lingi yona nga bien aimé biso ba nzamba pesi bokasi nzamba justifier na makila toke no koloba liloba pona bango nzamba batela ba frère na ba sœur na biso NHS ba bazo ke ko sunga basusu nzamba batela paka nisela mabota na bango petolo banzambe lobiko na yo esimba ba nyonso baza touché na coronavirus ko bonelo nom de Jésus Christ de Nazareth Père éternel nzambe na lola mokozi mosusu lokwa yo azate mobikisi malamu mosusu lokwa yo azate oza otomeka Jehova Rafa lobiko uta repai na yo nzambe ya banzambe nyonso yango nazoloba liloba na kombo na Christ Jésus bandeko nyonso baza touché na problème ya coronavirus Père éternel mokozi na yebete eza na kombo moko memaka lobiko eza kombo na Christ Jésus de Nazareth sika ete na kombo na Christ Jésus de Nazareth batonisela na bopito batonisela na bandako bisika nyonso bazali yawe moto na yo makila na yo loboko na yo ekende komema guérison
guérison. Na combo na yo Christ Jésus de Nazareth. Père, qu'il puisse être guéri. Na dit grâce na yo. Bolingo na yo Yahweh. Oye kangola kibiso. E kangola pe bango. E biki sa fe bango. E longola bango na pasi. Yahweh pesa bango kimia. E rétablir ma santé na bango. Yesu bango na loboko. Bata tolobano mete tala nzambe abiki singai. Na kanisa kina mokufa. Kasi Christ Jésus abiki singai. Yahweh grâce na yo likona bango. Babika bakangola ma. Bakumisa kombo na yo. Na kombo na Christ Jésus. Na bonde lipe. Pour la bande konyo soit NHS. Kola baza ba docteur. Kola baza ba infirmier. Kola baza ba kera. Kola baza ba volontaire. Bazo que ko pesa ba vie na bango. Pour la construire ba susu. Yahweh le ba qui était mon konzi. On ne doit pas chercher notre propre intérêt. Mettons nous intérêt à ba susu. Toi ba construire ba ba susu. Yango de bango bazo sala. On le dit Père éternel. Le grand amour, c'est de donner sa vie pour son ami. Kola bazo pesa ba vie na bango pour na ba ninga. Mon konzi na bete. Kanisi la bango. Bundela bango. Zipa bango na makila. Kola makila so pa na biso. Oye longsi biso. Oye jisifie biso. E bomba bandeko nyonso. E bomba bango nyonso. Na kimia. E batela ba santé na bango. E longisa bango na mabota na bango. Yawe pesa bango kimia. Bele me bonde na pona bandeko NHS. Soko sala kana ndeko na yo. Ndeko na yo mwasi na yo mobali na yo yaya na yo leki na yo. Asala kana NHS na ninyo tanga kombo na ye. Ete nzamba batela ye. Ete nzamba batela ye. Nzamba batela pasi pa bango na makila na ye. Tango nyonso ete ya maladi ya kindoki ya pasi ata ya fatigue. Esimba bango te tozoko batozo bondela bondela sous le nom de Jésus. Père kanisela bango mokonzi baze bele otoyebi mokonzi baze bele pe na mokili otoyebi te kasi mokonzi ozomona mefort na bango yawe kobosa na bango te yawe sela bango bikama kono bate na bango mokonzi bandako na bango pe ezala beni bandako na bango ezala beni kanisela bango l'effort bazosala ma vie na bango na makila na yo ma vie na bango na loboko na nguya na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien aimé na lingi sikoto ke de biso banso kokumisa na nkolo wana bipa yo zali loba nkolo merci pour to bandaki na ngai programme moi j'aime loba nkolo merci pour te justifier vie na ngai libota na nga loba nkolo merci pour te sanctifier vie na ngai libota na nga loba nkolo merci pour te pesi ngai victoire na libota na nga. Bien aimé, la Bible dit nous l'avons vécu à cause du sang de Christ Jésus de Nazareth, à cause du sang de l'agneau et de notre témoignage, et on doit témoigner la victoire. Loba nkolo merci pour te latisinga la victoire, pour te latisinga la justification makila to kumisi kolo wana to mati to kumisi kolo yawe yamana yo masanjoli yo zanzambe malamu éternel mon kota kokali na yo. Tu avais commencé avec nous, Seigneur, dans ce programme de jeûne et prière. Tu as marché avec nous. Tu nous as donné la force, la paix, l'esprit, la justification, le sang qui est toujours là, Yahweh, permanent pour nous. Éternel, moi, je te dis merci. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta justification. Merci, Seigneur, pour ta sanctification. Merci, mon Dieu, pour ta victoire dans ma vie, dans ma famille, Yahweh, dans ma maison. Yahweh, je viens encore le témoigner, te dire merci. Yahweh, je te vois guérir les gens. Je te vois, Seigneur, ouvrir les portes. Je te vois, Seigneur, changer nos identités. Éternel, je te dis merci. Merci parce que, Seigneur, on dit qu'on qui s'est barré de un problème, il y a l'estomac. Éternel, je dis encore merci. Qui n'a pas semi Congo na makolo. Et là, ski, là, yomanos, koliva. Jéhovah Shalom. Je dis merci. Parce que tu viens, Seigneur, de nous justifier au moyen de ton sang. Yahweh, nous voyons maladie, impureté, quand on va vivre la mission de Mandako la mission. Shalom, qui yo, yomanos, kolimena, ashtali. Jéhovah, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci, Seigneur, pour la justification. Merci pour l'esprit qui était là. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit de vérité, nous sommes dans la joie. Père, reçois la gloire. Je suis en train de bénir mes frères, je bénis mes soeurs, Père éternel, par ton nom Christ et Jésus de Nazareth. Et je déclare que Seigneur, ils seront la tête et jamais la queue. Père éternel, par l'autorité que tu me donnes, par ton nom Christ et Jésus, j'ai dit qu'ils ne mourront pas, mais Seigneur, ils vivront et témoigneront, Seigneur, les œuvres, Seigneur, de tes bienfaits, et les œuvres de ta grandeur, les œuvres de ta puissance, les œuvres de ton sang précieux, Seigneur, qui a coulé sur la croix. Yahweh na lobeite, baou soumane konukamabal, Yahweh banzelezo fondwama, na kombo na yo Christ et Jésus de Nazareth. Père éternel, babane konukabana,
nalobete na makila ya bazozwa banda na kombo na yo Christ Jésus de Nazareth. Père éternel, bao nyonso matunisa waki na pasi na bokono, peu importe mipa eutaki mokonzi, nalobete makila na yo eza ko apporter guérison. Ce soir je dis et je déclare par ton nom Christ Jésus de Nazareth. Yahweh, babilisa ki bango maloba malédiction, ya condamnation na mabota na bango, na ma belle famille na bango. Père na poko malelo, j'ordonne par le sang, par le pouvoir que tu m'as donné, par ton nom Christ Jésus. Dans le bête, ils sont libérés, ils sont libérés, ils sont libérés par ton nom Christ Jésus de Nazareth. Ils sont justifiés, ils sont justifiés, ils sont justifiés. Saki Maro, Jésus Christ de Nazareth. Ils sont sanctifiés par ton nom Christ Jésus de Nazareth. Yahweh, dans l'ati barona victoire. Jéhovah, ma vie na barona loboko nanguya. Bandako na barona loboko nanguya. Ya molili ya kindoke komona susu bangote. Kasi bango bakotatola elonga makila. Kombo na Christ Jésus de Nazareth. Na kombo na mo santu Nzambe na bomo to bonde boss. Peto le bibongo. Amen, 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 bien aimé. Nzambe apambola yo. Apesa yo. Esengwebele molimo kimia mapamboli ebele na vie na yo, mais aussi na ndako na yo. Na lobete nkolo akotisa différence na vie na yo, akotisa différence na ndako na yo, na nzela na makila, na kombo na Christ Jésus. Je suis en train de déclarer que okoku fate, mais toi tu vivras et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel, car ce Dieu-là t'avait choisi avant même la fondation du monde, afin que toi tu puisses l'appartenir, afin que toi tu puisses le représenter comme son ambassadeur, comme son ambassadrice. Yango mama simba yango na motema, ndeko nanga papa simba yango na motema, lokola liloba na yo ya force, lokola arme na yo ya force, et que le sang de Christ et de Jésus-Christ est au-dessus de moi, et moi je ne mourrai pas, et moi je ne tomberai jamais. Mais le lokutu, ah le lopenza nazo zonga na liboke esengo na ndaku. Loba le longa nazo zonga na liboke esengo na ndaku. Nazosonga na liboke ya mapamboli na ndako. Lobanga lelo na yambi anga liboke na ngai ya bénédiction, na yambi anga liboke na ngai ya victoire, na yambi anga liboke na ngai ya sanctification, na yambi liboke na ngai ya justification, na nzela na makila na kombo na Christ Jésus. Pe monso yo lobi et pe samela yo na kombo na Christ Jésus. Je dis et je déclare, mon frère, ma soeur, Zamba pambo la bile bele. Bozaki makasi. O exactement ko facilité pour la okota jeune. Nzamba pesi biso bokasi. To bandi yango, to tamboli, to silisi. Kola pambo la bino banso bipai bozali. Boko bana ko connecter na biso na YouTube, na Facebook, na Up Minute. Tozalaka wana chaque mercredi na 20h, chaque vendredi na 20h, dimanche au peut tozonga na 20h parce que misala pesate, l'église pesate, alors biso faut tokumisa Nzambe. Mosala Up Minute nde yango wana, eza go permettre bato atana mosika to sangana, to pelisa moto, to kumisa Nzambe na bomoy, to invoquer makila, justification pe victoire na ye, et kota na ma vie na biso. Yango tozonga dimanche na 20h, mercredi na 20h, vendredi na 20h. Comment yango s'abonner kuna na YouTube ko bossana te bete la pe bato mosusu lisolo partager Nzamba ko pambola yo parce que yo poso contribuer na œuvre na yemo. On contribue à l'avancement œuvre na ye. Pena lobi Nzambe abaki sera ebele yo muto kommentaki. Yo moto tchaki ba commentaire, yo moto invita ki basusu, o eda ki biso ko koma ba verset na se pour la ko aider ba mususu. Nzambe apambola yo. Yo penza Nzambe fa pesa yo ba kitunga mi balele lo fozonga na ona ndaku na yo. Parce que partager qui ou inviter qui basusu ou eda ki biso pe na ko tchaba commentaire pour la ko sunga pe ko ndima basusu. Na lobi yo penza Nzambe fa pesa ta ba kitunga misato. Lukaka ndeni yo komemango so za la place ko chango na ndaku yeba ke ko tonda yo na lelo na ndaku Nzamba ko pambola yo ako justifier yo ako pesa susu kimia na esengo yo kana kite parce que au koti lo sambo au luke longina ye pour contribuer na avancement ya œuvre na ye. Merci na bino nyoso bosunga kibiso toko banako bonde le longo ko kanisa ka bande ko la biso NHS lobby na lobby. À partir d'aujourd'hui, chaque 12 heures, chaque jour on a 12 heures, ton ozoka 5 à 10 minutes. La 12 heures juste,
5 à 10 minutes kobondela kaka mpona bandeko ya NHS na baoyo nyonso baza touché na coronavirus. Mpona nini? Parce que coronavirus eza misala ya kindoki, biso tobengama mpona kokombattre misala ya kindoki. Oyo nyonso wana eza ya satana, biso fo totelemela yango nde mosala na biso. Yango tolozwa chaque jour na 12 heures juste 5 minutes kaka 10 minutes tobondeli kaka mpona bandeko ya NHS na bandeko nyonso baza touché na problème ya coronavirus, ete nzambe abikisa, akangola, abatela bango na nzela makila na kombo na Christ Jésus. Yango lobi kobanga te, toza na 12 heures tokutana lisusu 10 minutes tokumisi nzambe tokobi lisusu. Kola pat abatela bino nyonso epai bozali kimia na ezala na bino. Nazopesa no profiter vraiment kopesa merci ebele na bamama nyonso ya Jésus Christ vivant, ba oyo bandimai kosangana na biso katikati na programme oyo ya jeune. Tobandaki na bango depuis mardi na minuit. Ba mama nyonso ya Jésus Christ vivant, Nzambe apambola bino, Nzambe apesa bino susu makasi, abakisela bino susu mayele, ete bokende susu mosika na mosala na ye, bokokisa lisusu mokano na ye, bokambola pe milimo misusu, ete kombo na ye ekumisama na mavi na bino, pe différence en Nzambe emonisama na bandako na bino, na bavi na bino obima. Na bi Nzambe apambola bino nyonso bandimi na ye, apambola bino nyonso ba mama ya Jésus Christ vivant, pe baye nyonso balingaka open minute. Bino ba bozo prier pour na biso, bino ba bozo sunga biso na ko partageaka. Nkolo apambola pa batela bino na bandako na bino. Bisika nyonso bozali awa na UK, kuna na France, na Belgique, na Côte d'Ivoire, na Afrique, na Congo, bipai nyonso bozali na États-Unis. Kolo apambola bino, Nzambe abatela pe akokisa pose ya mitema na bino. Merci lisusu po ete bozalaki na biso na programme oyo kimia na nkolo eza na bino bons. Baye bazana ba question, bo hésiter te, bo komela biso na messenger, toko répondre bino, toko zo contact, si faut to prier, toko prier pe le kume kozonga pa na nkolo. Nzambe abate la bino, kuna to monani lobi na 12 heures pour ko prier pour la NHS, après prier na biso le sous ya 60 minutes kozala dimanche na 20 heures. Nkola pambo na bino bonso botika na kimia na ye, Nzambe apambo la biso bonso, et on se revoit à la prochaine soki azongite, biso stoko kuta na po to matsamoto. Bye 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 bye. And fill my spirit till I overflow. Oh, fill my spirit till I